la chaîne qui vous édifie. Tozongela na ba réflexion oyo bandeko. Totanga Bible ta muke muke. Tosenga nguya mulimo mo santu. Alakisa kabiso alobela kabiso. Surtout zongi boye na ndimite mabe kozala. Ata kozala nango me muta kozonga mbango na nzela abi ote ndeko na ngai mabe ezalaki yaka tala kozala boye te c'est normal oza osilika basali yo mabe wana ya solo. Mais Kambote, Dimator, ça y est raison. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Bandeko kimia na koleza na biso. Nzungi to mekanana kosolola lisolo ya Moïse. En Exode 32. Ndenga kenda ko bimisa ba Israélite na bobombo na Égypte. Tota na nini lekaki kuna tomona nini nzambe asalaki oyo alingaki asala oyo lelo biso zokoka kosala ngo toza bana na nzambe tolingani me tolingani te toza bana na Satan ngai te bana na Satan basalaka ngo po bana na nzambe andaka lelo bana ye so ta une Exode ezolo bana biso bien. Moïse akeko bimisa nzambe atindi akeko bimisa bana Israël na bowumbu na Égypte amemi bango akena bango ti tango bakomaki na ngomba Moïse akendaki po azwa toyebi biso samataki na ngomba kutana na nkolo pona kozali di commandement mais kokende kuna Moïse awumelaki umeli bango tango batikali nite mekoki te babengi Aaron babino saila biso nzambe oya kotambola liboso na biso po Moïse pa yake kuumela toyebi te nini eleki kuna awa yebisi bango wana abibo boyela ngai biloko na nyonso ya or na oya basi na bino na ya bana na bino ya basi na mibali boyela ngai yango bayelaki yango azwaka asalaki nini atumbaki yango atumbi yango nyonso ekomi mai ayi kosala ekoko wana ya mwana meme asala ekeko wana ntango asali ekeko asaleli bango ekeko ya mwana ngombe baisraelite basepelaki baisraelite balibi oyo tosepeli tozwi nzambe na biso Aaron azwi ekeko wana mpe asaleli yango mesa ya mabonza liboso doka komi nzambe na bango ayebisi bato lobi ekozala fete po tokomisa nzambe na biso me moko elandaki tongo bato se bapesi mwana ngombe wana mabonza bazikisili ya kolia bafandi po balia pe bamela sima batelemi mpona kobina bongo Yawe alobi na Moïse kita noki po bato na yo obimisi na Égypte babungi nzela babosani nga nzambe basali ekeko mwana meme ya mwana ngombe ya bibende bafukameli ye bapesi mabonza pe balobi nzambe na bango yewa oyo abimisa ye bango na Égypte nzambe amonaki ke ya solo namoni ete bato nyo baza mitu makasi sikoyo tika naboma bango nzambe azwaki kanda aboma bango nzambe asilikaki naboma bango nakokomisa yo tata ya ekolo monene alobi na Moïse akokomisa tata monene ya ekolo monene
soki biso lelo fondima po yo ondima na musuba kufa po yo zwaki mokonzi. Mais Moïse aboyaki yango. Bayebi na soni na 11 Moïse abondelaki Nzambe na ye, akitisi motema alobi, akitisi Nzambe motema alobi, Yawe pona nini ogangeli ongalisi kanda na yo epai ya bato na yo? Donc pona nini osilikeli bato na yo? Yo moto bimisaki bango na Egypte na nguya na yo ya monene. Siko ayebi na Nzambe soki osali boye ba Egyptien bakoloba ni bakoloba ete yo bimisaki bango na mboka na biso na kanda po boma bango na bangomba pe olongola bango libera na mokili. Yawe kitisa motema longola makanisi ya kosala basali na yo, kosala bato na yo mabe. Moïse abondeli Nzambe na maloba kitoko ya kimia, atalisi ye makanisi ya bato oyo bakokanisela ye. Soko bomi bango bakoyeba te basalaki mabe, bakoyeba kaka te obomi bango mpona nini okanaki bimisa bango ya bomela bango koto ya musika. Biloko oyo biso tozokoka kosala te. Soko moni mutu asiliki epai okitisa ye motema, otalisa apres kosilikeli onini ekokoya, po apres kosilika eloko ya malamu yaka te. Biso tozalaka so na patience wana te. Biso tobana mopelisa moto. Mais Moïse akitisi Nzambe motema alobi te soko osali boye eza mabe, bakomona ke obimisaki bango mpo oboma bango. Balobi Nzambe asalaki akitisaki motema mpona nini? Po Moïse ayaki na bonzambe nyonso oyo azalaki nango, amoniki papa nanga siliki ndenge asiliki boye te, soki nga pe susu nabwaki su petrole na nini mafuta mabe, malamu kaka nakitisa ye motema, atalisi ye. Nzambe soko osali boye tala, bakoloba nini? Bakoloba amemaye bango po aboma bango, alors que ezalaki bongo te. Bakoloba apisaki Nzambe kanda, abikanisa promesse oyo opesaki Abraham, Isaac pe Jacob. Kanisa ndenge okataki seleka na kombo na yo moko, donc azongisi Nzambe ye moko, donc ata tozalaki na kanda efesila obina ndeko nanga okosala boye mpona nini? Soki ezalaki yo moko sikoyo batia yo sikoyo na place ya mutu oyo ndenge ozosala mutu oyo mabe, me ndenge oyini ye sikoyo eza yo bayina yo, okomona ndenge nini? Tala promesse opesaki okataki seleka na kombo na yo moko. Wana na 13 olobaki na bana na bino oyo bakoya nsima bakozala ebele. Yo moko mutu olobaki azoyi bazoba na Nzambe sikoyo, yo moko olobaki bana na bino oyo bakoya nsima bakozala ebele lokola minzoto ya likolo. Nakopesa bango mboka oyo nalobaki pe ekokoma ya bango seko libela. Babi wana sikoyo Nzambe tanga yokaki ye moko apesa bango promesse ya kitoko ke bana bino bakoya nsima bakozala ebele lokola minzoto ya likolo. Nakopesa bango mboka oyo nalobaki. Omoni kolaka orapele mutu pe kokoma ya bango seko. Bona nsima balobaki nini? Babi bongo Yawe abongolaki makanisi na ye ya kosala bato na ye mabe. Eza clair bandeko. Tango mabe ezali, moninga moko asala mabe, zwa tan ya kokanisa, ya koteya ye, ya kotalisa ye mabe na malamu. Ozongisi makanisi na nsima olobi likambo osa eza malamu te ndeko nanga.
Si ko moni muto yongo sala mabe to longola to chan yo moko esika wana okoloba nini muto akufungula misa tala ya solo mais ozoloba avec douceur et c'est que le net comment on peut ça correction ozo ganga pote ya mutu olakisa mutu mabe il faut ganga bayeba yo ok bible esengi bongo te na bopoto nyonso na bosembo nyonso Moïse akokaki motema ya Nzambe malgré Nzambe asilikaki Moïse mosali na Nzambe monene bi te papa kosala boye te yo mutu bimisi bango na nguya na yo monene na bowumbu na Egypto sikoyo oboma bango osisa bango na moki me bakoloba nini bakoloba obimisaki bango mpo ya kosala bango mabe alobaki yango na koganga te na kimia opesi bango promese olobaki bana na bango bakozela ebele na mokili lokola minzoto okopesa bango mboka wana otikala mpona bango libela donc Moïse azalaka kaza sikoyo soki obomi bango sikoyo mboka wana opiango mpana bana bakoya bauta wapi mpo obomi bango ntango osisi bango nyonso basili ndenge Nzambe asilikaki asisi bana nyonso boyebisanga oyo bakoya lokola minzoto bakozala wapi mpo bango nyonso basili oyo bakobota mauta wapi ozomona tozongela nanu baréflexion oyo bandeko totangaka bible ta moke tosenga nguya molimo mosantu alakisaka biso alobelaka biso soki tozongi boye na ndimite mabe ekozala ata ekozala nango me moto akozonga mbango na nzela abi o te ndeko na ngai mabe ezalaki yaka tala kosala boye te c'est normal osilika basali yo mabe wana ya solo mais kambo te ndima to pesa ye raison na kopesa ye ikozongose moto oyebi na opesa bino témoignage moko ngai moko nazalaki soki likambo ezalaki pasi nake nayebisi papa tala boye alors elo naza komona papa sikoyo ntango nazoyebisa ye oli akonda ninga nayebi kaka kopianga raison te ma fille oza na raison mais ngambo na raison nake kofunda moto asali mabe azwi raison nanga apesi pa ya moto asali mabe azwi mabe ya moto na tiango pai nanga natikali na keske singana ntango nazowanda na bi me makambo nini nga nakoka boye te boye nasali mabe nake kofunda ifali kutu papa kondane ye alobela ye sikoyo azongisi donc naye kocomprendre yango après azali koyede nga po soki apesaki nga raison ntango nga nazonga na nga navimba motu nalingaki naloba te kutu papa apesi ngai raison ale oleke naboma moto na nga napesa moto mpo na nga koma so teti mpo nazwi raison non Nzambe apambola papa Sami aza mosali ya Nzambe aza mosali monene ya Nzambe donc apesi ngai tort esika naza na raison lelo na comprena ye asunganga mingi na nazalaka moto akanda mwalinga moke na agir na ndenge moko akosakana te papa asungi ngai moko nakomi kobanga ko epesa rapport natiki kaka na bi te navana ekoleka mais ayebi na ye mais nayebaki te mais nayebaki quand même ke akolobela mpe kote wana mosusu Nzambe te basali na Nzambe bazali Nzambe apambola papa Nzambe apambola papa Sami ozala Nzambe
vinanga échangea ya mingi à partir na kutana na musai na nzambe. Musai na nzambe oyo azongisinga na nzela, asunginga mingi, alakisinga mwana ifo tambola boye, ifo zongisa boye, ifo sala boye. Donc tant on a vanda na kanisa na bi. Ah bon? Mais banda kala oyo ifale na ya na nzela oyo, mais nzambe asaka likambo na tango na ye. Bandeko, tozala na patience. Patience. Soki eza na biso te, tosali eloko moko te. Tozala na patience. Soki likambo ezali, omei na mai, opesa yango, otali yango, ominimiza yango. Kopelisa moto te. Po soki Moïse azalaki ya nzambe te, alingaka apelisa moto tango nzambe asiliki ye pe alingaka oui ya solo po moni ngai na ye kuna na ngomba nakutana na yo siko bango na sima batikali kuna tala makambo basali kutekeko ya mwana ya ngombe ya bibende bazofukamela ye alingaka apelisa moto te yawe oza na raison boma bango silisa bango wana époque na biso inga ozala ndenge wana. Mais Moïse atala habité papa nanga siliki ana raison mais nga ifuna kitsa ekanda akitisi ekanda atalisi ba promesse o nzambe apesaki bokubota bokoza bana bino bakoza libele na mokili na kopesa bino mboka ekoma ya bino libela siko soko bomi bango banani bakobota bakobotama banani okopesa mokili mboka wana mutu ainga azala te. Moïse amona ye na musika akiti papa kanda tanga lobika aboye papa motema ekitaki atikaki. Tala bandeko na ngai totika komema mikumba pamba na mitu, totika komema mikumba tozala mikumba mosusu tomemaka ifali po mema omemi yango ta mosusu likambolaki nango moke me yo ozwi opelisi yango moto mpo nini yo olingaka intel te nalingaka ye te nazwi okasion sikoyo mpenza ya kofuta ye alonga kuna nga mpe nalingaka na ngai ye te ndenge esali kutu boye mpe okasion mpe nazwi ndenge ayebisaka makambo wana nakopelisa mpe epuis oyebi yango conscience na yo oyebi ke nazopelisaka moto awa mpo mabe ekwela songolo pakala yebisanga soki mabe ekweli songolo pakala yo ozwi nini yo ozomona ozoseka me yebaka mokumba yo memi makala moto likola moto na yo na mabe oyo osali oparticipe na mabe oyo osisa yango. Dans tout ça, eza make ya bolingo esalaka ndenge wana po soko bolingo eza mabe ate ye ekobima. Papa Moïse alakisaki bolingo na ye malgré peuple oyo esali mabe mais nakoki koteka bango pa papa te malgré papa siliki ngai funa bondela papa na ngai azwi ba argument oyo ezalaki makasi oyo nzambe abimisaki na monoko ya ye moko alobi yo moko olobaki yango yo moko olakaki yango sikoyo okosala nini na bilaka oyo olakaki okosalela yango wapi oyo lebiso toyebaka te ondimi basala moninga mabe ntango mosu oyebaki te un jour motu alinga asala bolamu na nzela motu alinga asala bolamu mombo yo yebaki te ozwi oteki moninga na yo mpo nini olingaka ye te sikoyo oza ya nzambe oyo be oza ya satan mpo satan kama tozalaka na baene na motema na ye nzambe aza malamu boboto bolingo yango kolo yesu atikeli biso bolingo abi nakei natikeli bino eloko ya motuya
bolingo linga moninga na yo ndenge omilingaka lelo ekoma linga na yo Satan no moninga na yo okolinga ete yango tozomona Satan azwi bato ebele bakei pesi ne bazoyeba te bandeko bobima bisika bokei oyo asalaka mabe atika oyo asalaka makambo modelo atika tolanda exemple ya Moïse exemple kitoko tokoki kotanga ngo biso mona mandako ya Exode 32 banana enti na suka okomona lana banango na enti na suka yo moko okomona ke elobi makambo ebele donc bandeko nanga eza likambo maka patience ezalaka te tozala na patience ekoloba mingi amoni baisraélite bazangaki patience baisraélite bazangaki patience ntango Moïse amati na ngomba bango bamoni ka awumeli mingi ade basala ekeko na bango nzambe na bango alekala liboso ntango bazotambola ekeko wana donc nzambe na bango yana bakotyei na liboso ozomona maka patience bandeko tolatango tosenga nzambe apesa biso yango surtout na bandeko na biso oyo aza mutu lokola yo aza na misu esika ya misu no ezali aza na zolo esika zolo no ezali aza na makolo esika makolo no ezali aza na maboko esika maboko no ezali aza na munoko esika munoko no ezali alobaka lokola yo amonaka lokola yo ayokaka lokola yo atambolaka lokola yo aliaka lokola yo tango mpo olembi olali ye donc tolingana tosabana tata moko soki likambo ate eza monene ndenge nini tosisa tokomisa ngo moke tominimiza yango toluka tosala makasi toyokisa Satan soni akufa soni ayebaki biso oza bana le roi des rois le seigneur des seigneurs Jésus-Christ de Nazareth oyo andimaki koya kokufela biso na ngomba Golgotha tala pasi kolo ngai nalobaka toujours tala pasi kolo amonaka oyo moko takoki komona yango akoki kondima yango meme mpona mwasi na ye meme mpona mobali na ye meme mpona mwana na ye bateki Yesu baye bakangi ye na nzela mpo bakende bakai ne kulusu totalaka bafilme tala bandeko nanga babaki Yesu de kulusu mpona biso kolo Yesu mpona biso oyo kolo amonaka mpasi mpona biso tozobengana bana na Nzambe toya na exemple nayebi te tozo kobenga bana na Nzambe tozala pe exemple ya Nzambe pe exemple ya kitoko kolo Yesu atikela biso mabe te atikela biso toujours makambo ka malamu abi bolingana nayebaka couple moko couple ezalaki soko omoni bango fo sepela bolingwa solo mobali awuti gauche mwasi awuti na droite bayeba kutani makambo baza kosola esika wana bayebi yango te mwasi be mobali ayebi yango te ntango mwasi akomi mobali akoti mwasi na ye mama oyebi kelika yoka papa soki ya solo ezalaki bongo akoti solo wana siko ntango okopanzana atuni mobali ne bongo ezaka abebi mpona nini bayebana akoki kolokisa mobali ne somi te akolokisa mwasi ne somi te donc na miso ya bato donc bazali koanvie couple wana exemple ya couple wana bolingwa solo
mais lelo omona mususu kuna mam oyebite ya nini yango ngana yebi makam na moko ozo tuna nini ozo répondre mobali be mwasi tala te nzambe asa biso ka grâce to sola malé mpo omona ozo sola ba sujet musu ezo ya donc makambize bela ko sala bandeko totika toteya eloba nzambe biso nyonso nzambe asala biso na mokili na pitch moko boye na mokolo yango nzambe akotuna yo osalaki nini monoko na peke oza kosala nango nini tosungana toteyana po mokili mpenza ekomi otambola mabe sikoyo ekomi na ntango bana nzambe batelema tosungana mwa oyo nzambe azopesa biso ekozala malamu mingi na suki na nga wana kozala malamu nzambe azwa lokumu tozopesa toujours merci na nzambe akoti biso na l'an 2022 nzambe azwa lokumu na bolingo na ye malgré bapasi mikakatano me atiki biso te bamingi baleli bamingi bayoki pasi tala biso oyo totelemi tozosolola tozoloba otali libota no boza complet tomona maboko likolo mpe nzambe merci eza miracle tala mokili ndenge eninganaki me yo oza bien na mobali no na bana na yo na famille na yo me sepela kumisa nzambe yembela ye nzambe alingaka koyemba na kati na ndako tia banzembo nzambe yemba kumisa sambela sepela kala ya nyonso botikala na kimia nkolo Yesu Kristo nzambe apambola biso kimia na mokonzi elata biso ntango nyonso makanisi na biso ezala bobele na nzambe na biso oyo alinga biso akela biso na elilingi na ye oyo amonaka biso ntango nyonso amonaka makambo ya sa motema oyo ozokanisa ye azomona na yango me biso tobosanaka yango tokanisi ke nzambe azomona te nzambe amonaka nyonso na mai na se ya mai na sa mabele partout nzambe biso nzambe ezali emonaka makambo tozosala totika kosala na mabe tolingana na bolingo ya solo. HP Media, la chaîne qui vous édifie.